Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana dolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. La solution mon ami peut vérité mon ami on ose la solution papa Voilà, les Français Toute autorité vient de Dieu. Nzambende aponi yo. Nzambende atie wana. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Francis Kalongo, merci. Ona oyo zali kosala oyo zali kosala ezali komonana emonani na miso ya bato omoyo zala motema mabe poyo ignore. Merci honorable Francis Kalongo Bona ba acte oyo zali kopose Tala Makambo zali kosala Rolima tondo Natali Mwarabu wa China Fungola miso tala Tala Député à opposition Tala Libana Ninga Moniere na mutu pe slogan na monoko peuple d'abord mais une fois bazwi bokonzi bazwi moniere yango babwaki babosani peuple bolakisi ba vraie face na bino grand prêtre César Ngadi Honorable Francis Kalongo lokoti moniere oyo bobwaki yende akomi koede Tala Madi Tiembe Amina Tiembe Diki Tiembe Fungola miso tala Tala Tala
UDPS Tala Bima moninga Kosala malamu Kongo tieto Zamba zongisela yo ya mingi Abatela yo na libota na yo Banguna mayoka sonie Tala Sala Izali komonana Marie-Jo Kalema Mimi Gate Député à opposition Tala Bima moninga Tala 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 Makambo azali kosala Mutu soka sala eloko ya malamu esengeli tondima ye mpe toencourage ye kasi tolongola jalousie emola miso tala 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 diaspora tala nima moninga lokola bao balataki miniere eleki bango kilo bakanisaki miniere soko otie na mutu yalaka pepele eleki bango kilo balongoli babwaki honorable okimi libota na oyo ya politiki te mpo okomi na moniere oyo ezali bato bazalaka na bokeseni ya makanisi na bino bato ya pouvoir te nga nalaka kala na idps na si na longwa moniere eza mpona oyo boye te tolata miniere banda kala yalango kaka ekoti bango bakomisaki yango symbole ya alliance na peuple que le peuple d'abord mais on les battre le peuple d'abord bazui bambongo bakimi peuple yeyo tanga ngo yango si bazui mandate yango na biso to logoti muniero bango babwaki donc babwaki peuple muniero ya symbole ya peuple bango babwaki yango biso to tchango na mutu to ndimi charge na bango yango tozo mema omoni ke baye to memi mokumba yango to komema bango na zwela ba mama solution basala musala basala te mais en réalité na député national ata Congolais aza na Paris soka na problème ngaka représentant na donc je représente la nation donc eza question kuta ko discriminer te donc bana droit na bango ya kolongwa lingwala ti awa pamba te nga na député national mais bango pe bazwa mayele po mbala sima élection tango koya bayeba nani bako voter po a représenter ozomona tango yango bayeba batu tanga pasi nana yambi bango batamboli babeleli bazwi mutu te nazalaka koyebisa bango abotala bavota badepute mosusu awa na succès oyo biso bameilleur eli ya vila kisasa baza wapi lelo bango tu bakima or bayaki kozoba bino bovotaka na loyenge te.
bongo po ete boyeba masango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumel mil tokozana te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.